Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba pasteur mosusu ya Congo oyo bazali bongo awa na Europe bakomi koyokisa kombo ya Nzambe soni. Bandeko babolingo lelo ba pasteur mosusu bakomi kobimisa to kotombola mapeka na makambo etali Congo pona koluka ezali kaka ba stratégie ya koluka ndenge nini kobenda bato oyo babengi ba kombata na ba église na bango. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete il faut boyeba yango mopepe oyo bato bakomi koyoka lelo ya ba Congolais awa na poto ezali mopepe oyo ezali koyokisa lelo ba Congolais soni. Bandeko bato nyonso tu bayebi ete tango mosali na Nzambe na kombo ya Adina Bala azalaka kosala mosala na ye azalaka moto ya violence te. Adina Bala asala mosala na ye na ndenge ya bosolo peti na ndenge ya kufi akei kopema ndenge azali kopema na kati ya mokili ya bawa tango mosusu azali kokamwa na bato lelo bazali kobima o tozali bana ya Adina Bala o biso bato ya Adina Bala me bato yango bazali kotanga kombo ya Adina Bala baza kosala kivoyu na kati na liloba ya Nzambe. Bandeko babolingo tango Adina Bala azalaka tozalaki pe na président oyo azalaki grand dictateur kombo na ye ezalaka Mobutu. Na banzi boyebi ete na tango wana pe ba crime nini bandai kosalama na mboka na biso me tomoni esika mosali na Nzambe na kombo Adina Bala atelemaka liboso ya mokili po abanda kopamela Mobutu abanda koloba na ye mabe kofinga pe kotata bilamba pona koloba ete na kati bilamba oyo po ete makambo nazali komona ezali normal te pe kolakela bato mabe. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete ba Congolais makambo bakomi kosala ekomi kopesa soni. Lelo mwa ba mayebo oyo ekomi kobima na poto biso tobengaka ba pasteur oyo baza kobotama tokoma kobenga bango ba mayebo. Ba mayebo ekomi kobima na Belgique, mayebo ekomi kobima na France, mayebo ekomi kobima na Hollande, partout na Europe. Oyo bami bengi balobi ba soi-disant bango nde ba pasteur congolais. Ba mayebo oyo bami pesi ba kombo ba pasteur bango nde bazali ba combattant bazali koyokisa ba Congolais soni. Bandiko babolingo soki tolobi boye pona nini ezali na tata moko boye ami bengi soi-disant pasteur wana aleki liboso ya bandimi apesi mwa liteya sima na yango alobi ete akopasola elamba na ye pona
makambo tokanda oyo azali na yango mpo na Congo esekisi biso pe epesi biso mawa mingi tolobi ete bato oyo bazali bato ya kolanda te. Bandeko ba bolingo, oyebi ete nakoyebisa bino eloko moko, mboka na biso RDC po ete ebonga elingi koloba te ifo kosala bakomedi oyo tozali komona bato bazali koya bapaster mosusu basoi-disant bapaster na babishop bakomi kosala bamakambo mosusu bandeko oyo ezali kosala ete Congo na biso ezonga kaka nsima. Bandeko, tata moko boye alobi ete ye soki mosali na Nzambe abandi kote ya tomona kaka kazu elamba na ye abandi kokata. Bandeko, me ngai na seki mama Rosalie tango natali bona alobi me bino bokanisi paster oyo tango azali kokata elamba oyo makanisi na ye ezali nini? Ayebi ete meme elamba ngo ndenga alati kolata oyo alati ayebi ete mbongo ya bandimi yango nende azali kosomba babilamba wana ata kati azali na susi na yango te. Yo kanisi moto azali kobima banda tongo ti pokwa oyo azali kokende mosala na kobima na tongo na malili elambo asombi na mbongo ya motoki na ye bokanisi ya kokata yango boy. Me lokola ayebango bayebi ete bazwaka mbongo ya ofele epai ya bandimi kaka na banzela bopesa mabonza o badimi ayebi ete ata kati ekosala ye eloko moko te. Yanga na bomoni ete makambo bazali kosala ya kokataka bilamba yo kanisi ndenga kati bilamba oyo boy moto penza bimisi mbongo na motoki na ye oyo asalaka di 1er au 30 yo kanisi akoki kokata elamba na ye boy jamais. Me lokola ezali nango mbongo ya bandimi bambongo bazwaka bambongo bamonelaka pasi te o mpe babimisaka motoki te ezali kaka soki alobi kaka Jésus ale akomi kooblige bino ifo bopesa mbongo nde yango wana bomoni ete azali kokata yango na bopete nyonso mpo ayebi ete ezali bambongo oyo amoneli pasi te bilamba oyo asombeli na mbongo amoneli pasi te. Yango wana tokoyebisa na bino bandeko ba bolingo il faut kozala mayele mingi na bato ya lolenge boy. Il faut kosala attention na bato ya lolenge boy. Bazali kosala nde ba promotion na bango ekomi moma ya ba pasteur basala promotion na bango po ete ba gagner nde bato baloba ete bato wana babundaki pona mboka po ete bakomba ta batikela ba église na bango priorité mateye te yama sans problème. Mingi bazali kosala yango pona stratégie bazali kosala yango pona mboka te po mingi bazali kosala yango po bazali kobanga ete soki nasali boye te bakombata bakoya kotelemela nga bakoloba ete nazali kolabo eloko mingi bazali kosala yango wana alors que ekomi nde hypocrisie mawa mingi pe pasi. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais ekomi soni pe mawa ya koloba ete tozali na basali ya Nzambe na Congo oyo nyonso tu ba makambo bozali komona babengaka yango bisalela. Rapport ezali nini soki akati veste na ye na makambo ya Congo bakomi kozwaka ba exemple ya basali ya banzambe kala o mosala nzambe moko kala kataki na babilamba ne bandeko ay moment donné biso ba congolais photo zalaka mayele po ba sali na nzambe oyo baza kozwa biso neti bazoba po lokola to si to komi na ba problème tozoye bandenge nini ya kozwela ngo solution te to komi kaka kondima makambo nyonso ndeko soki nzambe alobaki na basali ya nzambe ya kala bakata bilamba pona likambo ya bamboka boye ou bien pona kolela pona mboka boye ezalaki nzambe asalaki yango na circonstance ya tango wana pona makambo ezalaki koleka na moma wana. Mais siko boyebisa biso oyo siko ndenge ya kati bilamba nzambe nde mutu ayebisi ye to azosala yango na sentiment na ye moko ndenge aza kokata elamba wana aza na susi moko te po ayebi ete bandimi nde kaka mutu bakosombela ye mosusu na nzela kaka ya mbongo ya mabonza. Bandeko ifo tolobaka likambo clair parce que ndenge paza wana ndenge alati wana
kokanisa teke mbongo na ye ya motoki nde mutelatisi ndenga zawana lokola ezali mbongo ya bandimi oyo bamonela kapasite yango na ifo asala nyonso tu ndenge wana ayebi ete ata soki akati elamba wana akozwa mosusu akorekipere yango kaka na bambongo ya bamabonza me moto oyo abimaka du 1er au 30 oyo azali kozwa mpenza mbongo na ye ya motoki ya salaire na ye jamais oyo ayebi pasi ya mbongo jamais kosala babisalelo oyo bato oyo bazali kosala bandeko tokeba na babisalela oyo tokobenga yango bisalela epuis bazali koutilize meme le nom de Adina Bala totikala kombona esika nzambe ya nani mosali na nzambe Adina Bala asali babuzoba ya boye te boza kozwa kombo ya Adina Bala mpona kosala babétise na bino. Ah vraiment soko otali kaka bato yango nyonso kaka olandeli jamais komona o paster ya mokongo moto asali boye jamais komona o paster ya muyombe moto asali boye ya moto abandundu moto asali boye o paster ya nini kaka bapaster kasayen oyo bazolakisa mpenza ke eloko nini bazoluka donc koloba ete ezali nango kaka lito bazali kosala nde mpona Tshisekedi nzambe aza kolobela bango eloko te batika kokosa bato ezali nde lito bazali kobunda mpona Tshisekedi bayebi ete soki Tshisekedi azwi bakokende na Kinshasa na baeffort oyo bazali kosala bakopesa bango baparti ya bamabele mpo batonga baeglize na bango toyebi yango bandeko babiloko mosusu bato bazali kosala ezali kopesa mawa pe pasi ezali kopesa mawa pe pasi mpona koyokisa komonisa ndenge nini bakongolais baza kosala soni bosoni na mokili bandeko tomona babikolo ebele bazala na baproblème problème ya Congo kuta eza problème te tomona na bapays arabe toza komona ndenge nini bato baza kokufa mais totikali komona bapaster na bango to baprêtre na bango basala bakisaka to biso bakongolais toza kosala te aza kokata veste wana nyonso tu baza kobenga yango toza kobenga yango nde bisalela eza bisalela po yebi ete ata soki akati akorekipere kaka mbongo na mbongo ya bandimi mbongo ya mabonza ndenge ekotaka yango nde akorekipere mpo asomba elamba na ye parce que baza kozwa mbongo moko facile kaka na baeglize baza wana mpe basalaka misala ya malonga te soki olobi lelo tuna moto akati elamba soit disant paster osalaka nini na poto okomona kaka oyo nazali paster ya temps plein mosala kaka batikala kaka paster ya temps plein bango bazalaka bapaster ya temps plein bandimi basombelaka bango bilamba bandimi balesaka bango bandimi basalaka nyonso mpo na bango apo omoni mpe bakomi bato ya lolendo ezali pasi mingi mpe mawa nde bato ya boye okomona soki jugement dernier ye bato okomona ete nzambe akotia na pembeni alobi nayebi bino te ndeko nakoyebisa yo eloko moko bakosa bino te bato mingi bakomi koconfondre makambo oyo eleka kala na ancien testament na lelo circonstance nyonso tu oyo esalamaka na ndenge ya kala nzambe ayebi ntina nini asalaka circonstance wana na moma wana soki nzambe apoemetaka na basali ya nzambe mosusu babondela ye bamikata bilamba ezalaki na circonstance oyo nzambe atindaka mais oyo ya Congo na circonstance ya nini bomoni kaka mosali ya nzambe ye moko kaka na sentiment na ye nakomi okatebela epe elamba ngo akati akomi koloba ete naza komodi Kabila naza komodi Zakari Bababaswe naza komodi omoni teke eza te na sens te mpo omona ete bato baza kosala makambo na sentiment na bango ndeko bomikosa te ata kati bilamba wana akati yango mpo nani mpo ayebi ete jamais ye akotikala kobimisa mbongo ya motoki na ye oyo asalaka mosala du 1er au 30 mais akobimisa kaka mbongo azolaka bamabonza bandeko mingi lelo bakomi kokanisa ko oye kaka liboso ya eglize obandi koloba oh jésus bato bapesi bamabonza nde olobi ete mosala yango wana te meme bible eza koloba ete eza kosenga ete moto nyonso tu ifo asala meme Paul alobi yango oyo akosala te alia te Paul alobi yango malamu oyo akosala te alia te c'est ça le problème nde boza komona ete bato mingi lelo awa bamikomisi bapaster ya lokuta bapaster ya moniato bazali kolia bato bambongo ezali mawa mingi pe pasi
Maman Rosalie nazongeli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo bino moko bozali komona ete mbongo oyo moneli pasi te, mbongo oyo zali kobima tongo te po ete obimiselaka yango motoki yango ete ata opasoli elamba oyebi ete okozwa na yo kaka na bopete nyonso. Ndenge azali wana azali kopasola ebi ete akorekipere kaka na mbongo ya bandimi po mona ete batu baye na poto bamikomisi bapaster bamikomisi bapaster po ete bakomisa bato mosusu nde bampunda na bango. Ndenge azali wana aza kopasola elamba po ayebi ete bampunda na ye bazali oyo bakendeke kosalela ye mosala du 1er au 30 ye avandi na ndako alobi ete azali paster ya temps plein. Nde yango wana bomoni ete eloko tozali koloba surtout il faut biso ba congolais tozala mayele po mona ete bazali ba pasteur o balandaka ba intérêt mais intérêt ya nzambe te. Omoni lokola ndeko na bango kasayen lokola ba voter ete tala ndenge bango nyonso batelemi mais tomonaka basalaka boye na tango Jean-Pierre Bemba te. Oyo nyonso to ezali basini ezali kolakisa bandeko oyo pasteur azali kosala ezali kisakata bandeko bazali basali ya nzambe te, bazali na bango ba commerçant moko babatami na sima ya ba église bamikomisi ba bishop ba pasteur. Lelo penza to bandi komona bango nzambe alobi ete bokoyeba bango na misala na bango. Ndeko yo zomona moto aza kokata elamba po ayebi ete yete moto asalaka du 1er au 30 mbongo ya motoki te ya bandimi ata alkati meme bilambo alati ayebi ete bandimi bakolatisa ye. Ezali pasi pe mawa, ezali mawa mingi bandeko. Na bazi ete bandeko babolingo bino moko bolandi pe bomoni bomitungisa te bazali kosala makambo mpona makambo ya Kongo te o susi ya Kongo lokuta na bango po ete ata na beglise na bango depuis babanda koloba makambo ya bafemme violée soki tozwi bapaster o nyonso tu lelo ndenge bazali kosala bamakambo tuni bango depuis bato babanda koloba makambo ya bafemme violée baeglise na bino na bonzo bochaka combien bosi botinda pona ba mama wana okomona eloko te mais pona ba intérêt na bango ya ba pasteur bo pesa badimi banini wana problème ezate mais soko tuni bango ba mama ngo pe bobanda kolobela bango depuis kala boyebisa biso nano eloko nini peza bosi bosale la bango okomona eloko te mais botala bomani ba nzoto nyesu bazali koboma pona Tshisekedi ndeko na bango kasayen bandeko makambo tozali koloba ata bafingi ata balobi mokolo ezali bakopesa biso raison yango na tango papa Botamba émission na biso na banzi ete ngai na suki awa mais totiki moment oyo ya ba image eleka po bomona ndenge nini pasteur oyo azalaki kosala ba comédie na ye bino moko bo juger bomitu na soki moto ya nzambe akoki kosala ba aventure ya boy bakomi kozwa ba exemple o na bible na tango ya kala elobaka bo est-ce que soki nzambe ayebisanga batu ya tango ya kala na basala yango ezalaki na circonstance ya tango wana ya moma wana sikoyo ndenga azali kokata elamba nzambe nde moto ayebisi akata elamba oyo azali kosala ezali nde kisakata azali nde kolinga komilakisa na miso ya bato me bambongo ya mabonza nde azali kosalela yango bisalela liboso ya cher ezali pasi pe mawa bobongwana ba pasteur ya lokuta bobongwana bozali koyokisa nzambe soni Kongo lelo ekomi na soni likolo ya ba aventure oyo bozali kosala mawa na bino bato ya boende jugement na bino ekozala makasi liboso ya nzambe boza kokosa bato boza kolia bambongo ya bato vimbisi ba matama vimbisi banzoto pona ko mibimisa neti bino bato ya malonga okomona kaka soko tuni pasteur okomi nzoto yesu te mbongo ya mabonza ya bato po ete lelo oyo bato bazali kosalela meme nzambe na kati na solo baza koyeba na lisusu te oyo ya lokuta lokola bato bozali komona nde babimi liboso mawa mingi pona bango
na banzi ete ngai na suki wana pona lelo pe na sengi na bino ete bozala kaka bisika bozali na sima ya bonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000. Merci. Et cela demande que c'est 1100 femmes par jour. Et après leur viol, on coupe leur sexe par les militaires et les enfants avec. Les enfants sont tués à cause de toi, Kabila, en complicité avec ce soi-disant pasteur Ngoï Mulunda. Je dis bien, la malédiction que je peux prononcer dans la vie de ces gens, personne ne peut les enlever parce que je suis de la lignée de Mosé Haïdi Nabala, l'homme des réveils du Congo et de l'Afrique francophone. Quand même, les politiques ont livré à Satan. Ngoï Mulunda, je te livre à Satan et aussi Marini, comme tu t'opposes à ce que le peuple reste toujours dans la servitude, yo peut te livrer à Satan à Congo et Esmacia. La Bible dit que quand Esdras a vu ces choses, comme nous venons de le lire, il a pris son manteau et l'a déchiré. Et moi aussi je le dis. Alors, Bandeko babolingo boyoka kaka ndenge nini ba congolais ba ignorant baza ko beta pe maboko pona kolakisa ete oyo pasteur aza ko sala wite pa ya Nzambe. Bandeko ba congolais na poto kozanga eloko ya kosala pe désespoir ba mosusu ba moni ete na poto ba moni ete vie esuki ndenge ya kosala ezate ba moni ete on dirait makambo ya vie na bango ekomi impossible po ete bazwa changement yango ete bakomi kondima kaka ba makambo nyonso na ba bozoba oyo pasteur azali kosala ezali bozoba bandeko ezali makambo ya kolanda te ezali bozoba tout à fait vraiment oyo ezali bozoba bandeko pe bato bazali kobeta maboko bazali komona yango lokumu po ete ndenge azali wana ezali na yango mbongo amoneli pasi te bambongo ya mabonza aza nde kotya motema akosomba mosusu bandeko nakoyebisa bino ya solo Nzambe alobaki ete bokombie babango na misala na bango misala yango wapi yango tozali komona azali kokata elamba na ye pona komodire bato koloba n'importe quoi ata akati bandeko bino bokanisi aza na susi ayebi ete bandimi bakotya mbongo akosomba mosusu bino bokanisi moto oyo ndenge azali awa ndenge bozali komona ye wana tata oyo bino bokanisi ete ye azali na makasi ya kokende du 1er au 30 po asala mosala zwa mbongo po ete basi bamikomisa na bango kaka bapaster ya temps plein yango ete ayebi ete bandimi nde bakopesa ye mbongo po ete ata akati elamba ayebi ete akorécupere yango d'une façon d'une autre baza na bateknike na bango mawa mingi mawa vraiment bakongolais tozwa même essence ya kotalaka makambo na ndenge ya mosika oyo babiloko aza kosala bandeko ezali babiloko Nzambe te moto atindi ye ezali babiloko moko aza kosala yango mpona nde kotalisa na bato tala alors boyebisa biso siko bato baza kobeta maboko eza na rapport nini eza koepesa éducation nini na bato baye na église mpo bayoka baza kobetela ye maboko mpona nini bozomona bandeko mpona koyebisa bino ete bato oyo bazali bato nde oyo bazali kokangela bato porte banzela ya lola bato ya boye oyo baye na poto deko ya na poto asala te amikomisa paster aliaka kaka nsima ya bato bandeko oyebi nayebisa bino ya solo soki ozali paster il faut lakisa pe exemple même apôtre Paul aza koloba ete oyo akosala te alia te apôtre Paul alobaki yango mpona moto nyonso mais omoni siko bato lokola baza mayele batoliki kaka koluka baverse biblique ya kote ya nsima esika Nzambe bandaki koloba na bapretre oyo atiaka bango lokola baoye na ye po ete basalaka temps plein bango mpe balobi ete bango mpe bakomi bato ya temps plein mpona nini balingi misala te awa na poto bandeko lelo kaka bapaster oyo baza kokanga baza koloba ete na Kongo na biso bato baza kosala te misala eza te mais baza bahypocrite bandeko
bango moko kutu bazali na poto balingaka kosala te bamikomisa bapaster ya temple oyo biso tokosala te mpo nzambe moto alobaki na biso bato ya temple bandeko ebongo eloko nini yo kolela ata kutu batie misala na kongo bino bokosala te mpo boza bafeneya baparise yo kanisi ata ndenge aza kotata bilamba boza bisalela bandeko ayebi ete korekipere yango kaka na mbongo ya bamabonza oyo bandimi bakotia mpo ndenge aza wana mpe asalaka te toyebi yango bien ezali mawa mingi mpe mpasi bakongolais tozwa sansi ya komona makambo sino te tokozala kaka bato oyo bakutu bakobanda koseka biso bato bakobanda koseka biso mpo ezali mawa ata akati bandeko abimaka na ntongo te mpo azongaka poko akendeki mosala ye avanda kaka wana yebi ete avandi aye ale bango mingi bakoma kozwa kaka soki alobi nkombo ya jésus ekoma neti ligabio na bango mpona koloba nini bopesa mabonza bosala boye bakoma nde kondindela kaka wana me bandeko naza koyebisa bino bosala attention bokeba mpo bato mingi oyo bozali komona lelo mokolo ya suka nzambe akoloba yebi bango te nzambe alobaki bokoyeba bango na misala na bango yango tozali komona deja bamisala yango oyo azali moto ya nzambe te azali moto ya lokuta c'est un monteur tout à fait bandeko ezali mpasi mingi mpe mawa soki biso bakongole tolingi kopuse esprit na biso kopolisa makanisi na biso te mpo tomonaka makambo liboso tokozala kaka bato oyo tokozala bloke esika moko bino bokanisi bato mosusu komona na eglize nga nabalaka te nga makambo na ngai marchaka te me makambo na ye marchaka te ekomarche ndenge nini parce que ozali wana komona ta moso ozwi 20 000 euros nzambe apesi yo chance osimbi 20 000 euros okimi ngongo epa paster o paster nzambe apambolinga naza na 20 000 euros ale paster akomi kosalela baprogramme oyo nzambe alobi ifo sala na mbongo yango boye ifo sala boye ntango kosalasala bamakambo kaka ndenge paster adirige yo mbongo esili nsima elobi ekomi yo bafamile nanga bandoki paster mpe akomi koyebisa yo te bafamile nao bandoki nde basalaka ete mbongo emelaka te na maboko nao alors ke ye nde akoma maître ya kodirige yo bato mosusu bakoma babolole ozwi mbongo na yo ifo kima o paster naza na mbongo moko mona mpe paster abandi kolandela eza combien bon ifo kosala bo ifo kosala bo te soko ozwi mbongo na yo ndeko tokoyi te soko opesa nani bim pesa na yo bim soko opesa mabonza normal pesa mabonza normal mais jamais yokende koyebisa paster ke naza obi na 50 000 mais soko oyebisi paster bongo paster akobanda kobetela yango bacalcule bino boyebaka bastratégie ya bato oyo te bakongole tolamuka na pongi tolamuka efele nde basali ya nzambe motu bakomisi bango bapauvre mais bango basali ya nzambe babongoli yango mpona koloba nini oyo satana nde moto azali kosala bango bo nzoka satana te kaka basali ya nzambe wana ndeko soki ozali na mbongo na oyo ebele ubie nzambe apongoli ozwi mbongo ebele te bana kokende koyebisa o paster na ye mpo tosolola naza na likambo moko nzambe apambolinga na 50 000 dollars ubie na 30 000 ndeko yebaka ete ekomi mbongo ya paster oyo akobanda kosalela yango baprogramme akobanda koya kaka na systeme nzambe asalisi alobi boye ifo kosala boye ifo kosala boye iyo komona mpo tikali na maboko 00 okomi koluka bandoki deboshazo nzoka ndoki kaka paster wana oyo azali pembeni na yo ndeko bapaster na biso ya kongole baza lokola bambuku balingaka koyoka solo esika mbongo solo tobima te bandeko nalobi bapaster biso te ya malamu mpe bazali me mingi lelo bakomi bapaster ya lokuta bazali kolinga koneutralize bato na babie na bango mpe mingi lelo batikali rie likolo ya bapaster bandeko tolamuka 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 merci.
bande ko babulingo na bandi duti ko landa émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi te moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo isili ko bama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi te mbala esima biso bokozuna mil tokozana te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo